But Bobota Vanganet Musala Liboko na Liboko. Yeah, loud. Karine Tangate. Maman et Charlotte, il est très sangana kindoki. Bakanga ndoki l'église à maman Langiti. Sopoku tout so tali e kabwe. Incarnation à Satan. Bandeko, encore une fois, nous avons analysé ma na musique ya Congo, surtout sortie officielle ya Karine Mokonzi, yepe ayeko solude batu, yepe ayeko sosola. Nega toyoki abandi ko nini ko benga ko finga ba musicien ya Fali tolo ba équipe ba Fali azo menacer bango ba soule banani bango tout donc ba komi na kati ya mafinga ya ndeko na biso Karine Mokonzi. Alors, est-ce que nous avons mis tout na oyo mupepe ya Jaël to ezaka ka yepe alingi ko bimisa. Tellement que Jaël show aningisi internet. Jaël show a lobisi Congo mobimba. Oyo Karine nano asalate. Alors yepe azolinga sika akota, mais azokota na danse côté ya nani? Côté ya Fali Pupa afinga. Avant na kota kuna nangina pesa pe ba condoléances nanga na producteur ya Fali oyo ti kotika biso bato ebele na liwa na ye ba komi koloba concert ko zala anile est-ce que ko évoluer déjà ba analyse ya ba golois et komi ebele na réseaux sociaux c'est comme si baza ko seka Fali po mutu po producteur na ya kufi eloko na koloba production ezalaka mutu mon côté production ezalaka makambo ebele autour na yango ezo dépendre soki za ba production lokola ba masai ya mutu moko na moko soki akei makambo nyose kei ndenge producteur wana alobaki bon pe ya soname asi atiki biso apesa ba explication donc azande soki totali bien nazolo ba soki box na etolo ba boîte na ye ya production eza boîte ya n'importe qui te eza ba boîte te ya ba masai production o eza boîte mususu to pesa temps na temps to yeba soki makambo koleka ndenge nini mais pour le moment tozala na reteni mutu akufi azana bana azana mwasi batu wana babungisi mutu bopesa nanu batu bazala na tako se guérir avant bokota na ba polémique ya pamba. En tout cas, condoléances pour ngai na famille wana boti konini kobungisa producteur Fataki. En tout cas, amenaye éthique ala epema na kimia biso to continuer toujours na nzela ya ba analyse toza ko sala. Karine Mokonzi tellement que succès est là. Akoma kaka kolakisa ba comportement ya mabe na ba réseaux sociaux. Yango bozomona yepe alingi akota na dasi ya polémique ozoleka lelo. Tellement que Jaël Show aningisi Congo. Eza nazolo belate mafinga to nini aningisi Congo. Karine pe alingi akota na danse wana yepe aloba bayo kaye pe bandimela ye. Eloko na koloba eza na bato na commentaire na landaki commentaire wana bato bazoloba mere à la Chine kende na bango bongo bayo kakate publier ba photo. Eloko ya sika oyo Karine akoya nango na réseaux sociaux ezate. Tangu azaku boza ko zoyer lokola influenceuse na communauté na biso pona nga personnellement eza soni. Comment moi si oyo azako bina à désordre azako se comporter bizarrement boza ko loba kende na bankonde kende na ebon kende na bango bongo. Karine wana azako sepela na minicho azo sepela po azwa ba mwa eloko na ye na ba TikTok na ba Facebook wana. Mais mwana na ye ngana zo yokela nde mwana na ye mawa na ebike naza éducateur ete naza papa na yete mais mwana wana aza mwana mwasi aza mwana mwasi aza déjà exposé exposition ya mwana eza mabete soki oza kosala ngo na ndenge moko éducative mais exposition oyo Karine azolakisa mwana na ye azomema ye pe na nzela wana kaka balobaka mutu aza ko influencer oko ti devient oyo influencer na yo aza ko pesa yo. C'est impossible mwana wana kende kozala mutu moko soki ya ndenge nini pendant que pa mama aza ko lakisa ye parce que mwana aza ko yekola oyo Karine azosala yango nde akosala pe na vie. Ndenge Karine aza ko bina na public azolakisa nzoto na ye azolobela makambo ya ba ex mwana aza ko yoka ayebi ke donc il faut kozalaka na ba ex il faut kozalaka boy eloko aza kozwa eza eloko Karine aza kosala wana lelo
tozo sepela nango mais mwana wana esika eloko aza kozwa ezo mema na ba direction wana nalingi na tuna ba mama tozo solola parce que bino bolinga bino ba gaulois parce que Karine akoma gauloise bino ba gaulois influence o bino boza nango posa yango wana vraiment wana nde influence bino bozo linga vraiment ko lakisa o bozo tutela tolo ke wana en tout cas nga naza ko regretter na place na bino nazo regretter pena soki oyo nde influence boza ko luka vraiment ezala neti modèle na bino oyo eza pena bato bazo benga mama na yo vraiment mama na yo se comporter bongo mama na yo ozo ko benga mama boye sika soki oza ko pesa ye valeur ya mama na yo c'est que mama na bino tu bazandenge moko soki ye vraiment ozo benga ye mama valeur ya mama oyo oza ko pesa nde mama ya boye Karine nde mama ya boye bantuka bozana ba courage menga nazo yokela nde mwana mwasi ya mwana wana soni nazo yokele mawa kozala na mama ya boye onde mama onde image de la mère image o aza kopesa biso sika soki mwana ona 10 ans abandi ko sala biloko wana abandi ko se comporter boye bokoloba nini soki mwana yango bozomona nga na regretaka ngai personnellement na regretaka tangu mutu aza koya ko se publier ke nga naza mobali ya Karine ozoya ko se publier vraiment olobi oza na famille oye olobi nga naza mobali ya Karine baza combien oyo to biso to mona na réseaux sociaux baza koya image nini mwana pe azomona ke mobali akikoya lelo mususu akelobi parce que mama pe asala yango ça fait quoi mama pe asala yango c'est ça l'image oyo Karine azolakisa na mwana na ye bino pe ba mama boza kozwa même image wana mais na suka sika résultat boza kozwa nini na suka nango bola kisanga mutu oyo a gagné vie na biloko oyo Karine aza kosala mutu a gagné vie par contre batu tout na suka ka sena ko regretter mutu ata mon côté a gagné vie même Kardashian wana ba Kardashian États-Unis ye moko ane passé ndaza kosala vidéo ya regret ndenge akoma na plus de 3 hommes na vie a regretta ndenge abungisa mobali na ya Kanye West a regretta yango mais biso na communauté tozwa délire wana tuchango na réseau bande konanga naza koloba na bino Karine aza mwasi ya dépression ba dépression mutememake na réseaux sociaux ko sala makambo wana sika yo mutozanga dépression oza normal ozuiye comme image comme modèle comme influenceuse na yo papa naza ko regretter pour na vie na yo parce que modèle oyo aza ko pesa yo yango mutezo koto na tête mwana mwasi wana aza ko détruire communauté azo détruire batutu balandaka eba soit disant la Chine wana boza détruite sans le savoir eza pena botala ba papa o balandaka Karine botala bango nango et puis botala bango na vie normale ce sont déjà des hommes ratés ezate parce que mutu alati linete alati abongisi ba mwa mandefu nde aza mutu te ce sont des hommes ratés so botali pe ba image ba histoire ya ba papa wana nyoso bazo kende sima ya Karine histoire ya malonga ezate CV ya malonga ezate ce sont des hommes ratés dans la communauté nde basala kabiloko wana un homme qui a des cuits vraiment aza responsable aza na famille aza na réputation où il faut protéger akoki jamais kozala sima Karine mokonzi soki ba égaré te mutu mususu muta malonga te mais nazo kamwa aza koya vraiment aleki na réseau bandi ko finga mutu par exemple mutu lokola soki oyo nani Sule Kauka azo finga zoloba ye bango bazanga ka ba video te eloko mukena zana ba video biloko ya sika oyo Karine akoloba ezati je ne pense pas que Karine azana eloko ya sika oyo akikoloba aye nango vraiment na réseaux sociaux abandi koloba ngai boye te eloko ya sika ezati tout ce que aza koloba aloba yango déjà et puis nyo sezala ka biloko lokuta dépression muteza ko sala ye
abimi na mutulo na Koffi Olomide, abimi soki na Sente, abimi soki na nani, baza ebelo ba traumatiser ye. Balobaka mingi oza kolala na mibali, mingi baza kotika ba démon na kati na bango. Baza ko semer quelque chose. Si ka nombre ya batu ba sema biloko wana na kati ya Karine, otie ba faire gola bango tout ba ko semer ba biloko wana na kati ya Karine, je ne pense pas que tant bomona ke na réseaux sociaux aza koya na esengo. C'est une femme souffrante. Une femme qui a besoin de l'aide. Azana pose à délivrance. Bozomona babiloko balobaka tout ce qui brille n'est pas de l'or. Azako ya ko distraire bino ki azako vivre bien makambo boye na boye. Akoki kozala na vie o bino bozomona mais mentalement azako souffrir. Azana pose à délivrance, azana pose à aide. Tellement que Congolais boza mingi na biloko charnel, vous ne regardez pas au-delà ya makambo azako lakisa. Naza ko regretter pour Nabino. Une dame qui a besoin de l'aide. Nde bozo betele maboko. Aza na kati ya dépression. Karine on azako lela. Donc tant bozo mone na réseaux sociaux, c'est une femme qui pleure, une femme qui souffre, qui a besoin de l'aide. Bino bolingaka vérité te. Mais en tout cas na komi na suka, bino bo compléter bo finga ndenge bo meseni, mais naza wapona kopesa conseil kaka.